Gas Mbiza lobi Weranson ayebi koyemba te Fally Ipupa aleki Weranson na koyemba. Pas de PCP raison. Bon on ne peut pas en parler. Après c'est lui Wera makambo. Oh Fally za camarade ya Wera. Hein? Camarade ça ne sa Fally na Wera Fally ya camarade ya Wera. Ça va pour ça tchaba ta koyemba na Fally tchaba ta génération Fally. Deti bana na biso ale ka ba faire na koyemba l'équipe hérité na koyemba c'est bon. Mais Gas Mbiza ya ka Azan niveau na yeta za camarade ya Fally te Wera za niveau Fally ta za camarade ya Fally te. On beta masolo ba sale côté Wera Zali. Wera beti double zénith. Bango baza danger ba ya Gas Mbiza côté abi Wera côté pour ya zandumba so ke meli droga luki mutalibo malalié ala oleka na te pas n'importe quoi. Mutada salité bongo nduta lo kwa sala frontiment la léopard. Hein? So mutabongo za na problème na Wera ndenge ni. Moi c'est moi za na problème à Caleçon. Ala tano Caleçon li puta batonga. Sikoyo ba ke moi si yo azana problème na Wera c'est moi na bongo. Azana na bana moi si puta moi na bongo. Ala problème à Big Juliette mazana poto. C'est le premier poto Wera me na poto. Premier concept ba de lobi ke bala mso mindele ba belaka. Misu bandola supu ngite ndeka ba mona forme c'est le Wera me belaka e. Siko tala sikoyo muta malamu Wera sala ko série wana na BCBG ba ozoti. C'est le yaka le roi mbengu yaka le roi la muto ba chana fiche pepe kale do ya makambe beli. Même aussi pas ya héritier Watanabe à reconnaître que oui, c'est le hasard mukolo na ye aza eni ayamba ye héritier pas d'appel à respect avec ça le héritier boya bango le bas c'est le héritier c'est le hasard regretter au moins mission l'héritier le kabi que c'est le master nango talango déjà. To héritier le kana mission ka bi faire master nango yo do so talango. Dans le Serge Mabia la master nango do tala héritier c'est la mission bongo. Siko lelo bazolinga ba poto héritier. Bazolinga ba poto héritier buzo ba poani. Yeso azaki c'est le azaki le quoi héritier lelo. Mafinga Wera na nzela. So c'est le c'est na makambo loko l'héritier ma bête ba to mission musu ba mbata na nzela. Vidéo vitesse. Moi so Wera a mis ça na vie. Oaza mutema mabepe jalousie. C'est le yo. Hein? Na bisa o. C'est le oaza mutema mabepe za na jalousie moko mutako zo ideti. C'est l'homme d'Abide, muta pesa kutu ba passe. Ya nini, ya opesa passe na héritier ya nini. Afin héritier bobole héritier. Okuta. Eloko na koloba na ye, ndaza wana to na ye ya kindumba ekiti. Nda kotelema na ba prince na butu kindumba ezo simba lisusu. Tatika na kombo Wera bozongisa ye teke mibali balinga lisusu. Mibali to ayebi ke aza ya kotokoka na se, aza mwana mwasi mo bazana ba soif moko eza très aigu. Donc aza wana soka la na mobali soif ngole makolo 0 à 5h. Donc atika kombo ya Wera po mutu ya koproche ya kozali susu te po vidéo vitesse na makambo nyonso Fally azosala Wera asali yango te yango wana bia ba Wera wana baza biloko te o Wera icône alingi yango kutu te babenga Wera icône donc Wera aza eloko te Fally kaka te Fally soki papa Michael Jackson abenga Wera icône bongo mutu lokola grâce salité grâce mbisi soki salité. Papa ya Michael Jackson ayebi na ndaka Wera fanda omela kafe azo féliciter Wera bi ayebisa Wera obi ke yo leki mwana nga. Hein? Bien m'entend parler. Papa ya Michael Jackson aya meme exaucer na ndaka ayebisa Wera nso na bi ke yo leki mwana amona batanga senga ba image ya Wera batela ba stade batela ba makambo Wera sala ayebisi Wera ke yo leki mwana nga. Gas Mbiza lobi Wera son asali lokote na musique ya Congo. Oh lelo Wera sali mokimande bazarana kati ya Congo bayebi Wera sali trop donc okobeta Mbiza moni yango te. Ya c'est le côté ngana linga ba biloko bongo mutu moko boza makasi comme musicien moko boye koloba yango. Yo zo belanga mutu kwa grâce Mbiza moi c'est moko ala chroniqueuse moko ayebani aza reconnu ayebani pona kindumba ayebani pona mal réputation na ya zakana ngo soko leki ritina bandako leki ritina makambo ritina babo yaka kokoti esprit nenge ritina ko tsafana na kini. Héritier na orchestre na kin avoir Jacques na rapport na ba musicien na kin asala makambo tout ya musique azo défendre couleur ya wenge yo défendre biso te yo kenda ndeko tsala makelele soko fingi Fally oye koto critiquer mutu boy ozongisi boy biso ko na poso bato bazo défendre biso na musique c'est pas neni aza danger ya yeko sa mona ki karibu moi so azaka na photo mutakala na Facebook azaka na video mutakala za danger tata kizengi mais oui wana tise sonete ngam na solo ba basi na soto mona ngana soki kaka video comment ni moi sa vidéo di makala internet photo ya mutakala aza kizenga aza ndumba oui sanga ki danger ndenge ni ba publier c'est kana zana lo wandu nani olika kwa nduni tu comprends sikoyo neti dozi neti ba nani ba post ni bela. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux.
dans l'émission na bino bolingaka mingi donc on est sur www.idéologie.tv David Wembe masolo balabala toujours na topesa na meza la kona yebisaka bino toutes les choses qui se passent ici en Angola esengaka David Wembe na la sabino ngo na beta kabino masolo ngo ndenge nini et c'est pasaka vraiment na mboka oyo donc na masolo balabala lelo toza bongo na Adisha le sénateur mon lobeli ya Ranson donc avec Adisha le sénateur on va essayer de parler à long et à large qu'est-ce qui se passe au fadi de tomoni wera na jibe la kaka ba de ko bebana o ya lobby koto ba lobby mais to comprendre était wera son na jibe ba mati podium moko ba yembi ba yamani na bango donc comme c'est ça ba jeune na bango kaka na même émission to fadi de tomoni grâce mbizi a manqué wera respect a commis na niveau lo ba ke wera aza eloko te wera asala eloko te na musique congolaise donc David Wembe temana lingaka bino mingi temana lingaka ko partager na bino temana lingaka ko sola kana bino luki Adisha le sénateur ye tellement aza molobela wera son to betane na masolo oyo ndenge nini eza ko se passer Adisha le sénateur commandant breveté Botard ouais Botard de David Wembe masolo balabala ouais kimia ndeko osomona na ndenga morote toujours na profiter pour kopesa Morote na bana tout ya wenye musique à maison mère donc ça va toujours quoi Morote position Morote tisiko Adisha bon désolé bana qu'est-ce qui se passe série le roi de la forêt imba atankale kibu santi pa ekoya imba on série wana je crois ba zara na ba na ba 2000 je crois kibu santi pa ekoya manatani vous comprendre ya le roi Morote ça kibu santi pa de o muti mumbezo zela les autres senga pena batho ba zwa temps ya kozela ngo po eza biloko to kolamba o batho ba kolia so atonda tena arka polo ba chauffale ya lisusu do to lingi te to lamba biloko moko boye oteli bato mutalie ayo ki ngaya tiki donc azolia ka pona nzala quoi bientôt déjà tozo pesa bino au piste na biso tozo benga tous ces pays ici bezo bima la o ba clip déjà sala maginion so tout le monde a dit que dans kalamingi te awa ti to betaka masola 2-3 jours déjà que je vois déjà tous ces pays ici Rita ora ya boss Mombele de Kabinda moni Rita né voilà moni donc il y a na double taille Rita ora babia boss Mombele na katsa Kabinda donc moni moso ko misi nzambe le roi jour nzambe sala rai les ara jour ba fleur et botara na paradis quoi c'est nga peka ka boss Mombele mona yango vraiment yango ouais azaba ka bongo mingi na divine mukuna babia na obenga nzunga misuni moi ça tonne donc donc on est là quoi koko sepela na bana basi so moni baza bien na batonton na bayaya baza bato ya ko remettre na émission ko baza ba fille moko très gentil na sepela na bango comme avec vous Rita ora ya boss Mombele boko ta kota masola balabala Kabinda mobimba boss Mombele bokanga ngobe na donc bebisaka bango batala ka masola balabala e ko sala bien Adisha le sénateur ne to fandi boye wera son na jibe piana même podium Adisha moni on mutege wengeza na ngana makamna bonga biwenge bakosela bango biso to bane bazana bango mai moral batona mibale non pour mes actes on est a famille monene donc na sera bino na kata wengeza ka deux personnes c'est le roi de la forêt na collègue na papa chéri Jibem Piana donc bango mibale wana donc tant bazo za bango mibale donc c'est que combat wengeza li donc batona zaki mu PPA qui ozo comprendre mu PPA qui mais biso to ba na ko maîtriser makamna biso to ko banda ko yenge mu PPA ningisi mais au moins to bango baba bango ka babandi mopepa ngo bango mopeka basisi yango non mopepa ne yaki pena po biso bafani tozaka trop lokoso déjà so tosatiki eloko moko epiki ate moke bato mafuta etelemi tcha donc c'est bon donc tomoni bato basalaka biso batusha sénateur bacommando breveté toleka na tv bango wana bolingo bayambani donc eyei kolasa donc ekalme boka ndenge mo papa chéri alobaka quoi donc jibe na weka baza na bango baza pesa te même balbum eza te balbum crochet te yango na moi bakiraki mwa bese wana après bayo mwana na bango so na concert bataka balobi bongo non ezalaki nango bese te ezalaki ndeke non papa chéri kobima na ye makambo moko boye alobaki epesaki bana maison mère parce que olobi esalaka déjà mwa makilili donc esengaki mpe bato mpe koto baréagir na ndenge na bango mais tellement wana baza bapere malgré tout tokoya me towana place tokozala na balimite quoi donc moni lelo balakisi biso ke baza na problème te eza kaka liba po ebetaki na monoko ya moninga mpo bango bangi baprofite na nsima ya makambo wana batya neti potopoto yango moni bango balakisa bino ke baza na bango na problème te le roi de la forêt azalaki wana invité surprise na concert ya papa chéri concert na vie epabetaki bayambani donc bayembi mololo okomprendre ke balider mibale bato babimisi batelefone po
Conseil bandaki bato bandana bazela ki vous avez votre téléphone mais toi on a le roi de la forêt a télémina collègue na tout le monde a un téléphone na poche à Bimis maman de Kofi. Exemple wana komona Weranson na JB même podium. Na ba monsieur go sala matin. Biso to tinda ratin pour mutu mutu na bandenge na biso musique na biso bato mona ka guerre bandaka ya wenge papa chéri na frère na le roi de la forêt. Et comme on a tant moko boto bagi stop mais ba o pe ba sala yango so ba monite comme on a tant o fait ça nga ba sala stop. A sali stop bon biso pour na biso ma beza la ajuster. Moi mon pépé. Oh ça mon pépé même na kata ndako na libota mon pépé mo pépé yaka. Iningisi me air mo qui me kotaka nango. C'est ça. Parle de sang tous les guerriers. Kotaka masola balaba les rosala bien Bodud Matadi hein Union européen vous ala kazala na David de Gaulle mais rosala bien donc masola balaba le lot za bongo na roi 14 na plaque da banda et pas ya plaque Tanzania place oyo omona Thompson olia pesha munene o adisha lobaka eleki mupende ya manike na munene donc mutazaka na posa kolia hein so zaka na posa bena kolia bilo va bien ozaka peut-être la souci ya santé na yo ozaka na moi idée ya kobimisa mama ya kobimisa papa moi bana boyaka yaka na roi 14 papa Tanzania bokozala décider adisha les sénateurs par rapport à l'actualité tolino toyeba qu'est-ce qui se passe entre Grace Mise la CRC na Weranson en tout cas vraiment désolé le roi ça otunanga nini ezoleka na mwana gombe na mwasa mopono mais oui yo ko beta masolo ya Grace ba po aza na problème na Wera Grace Mise aza pit moko salite aza mwasa solo ya sa yo mona da umela na mbali mwasi moko boye alekana drogue belé c'est na banana mukie to na komela ko banana ko talisa mais c'est Grace Mise au fond des gens mona fa na mbali mo pendant 4 ans ou 2 ans mwasi mo aposa nzoto eza egina nzoto do so apanzeli makolo mobali makolo banda 0 era kanga 4 heures ata mibali no so balekana yo aza santa zati so mutabongo aza na problème na Wera ndenge ni mwasi mo aza na problème ma caleçon ala ta no caleçon liputa batonga Sikour baké mwasi yo aza na problème na Wera c'est moi na bongo aza na bana mwasi kuta moi na bongo ala problème big Juliette maza na poto Grace Mise na za bongo ça yo neti moi na Grace soki mbisi aza na sur la musée ka ndenge mbisi ezala aza na congolais Brazzaville aza kotaka makambo na par rapport à abetaka masolo ba roga abetaka masolo ya bata Brazzaville abetaka masolo ya biso na ndenge non mais mai pe ninga na kapamba c'est vous la pele msu Wera a créé ma problème moko boyanga na Grace Mise ça sorti médiatique a créé polémique ya nini ya za soka meli drogue jour na soka la muki afandeli combat faire ce qui jour na la muka meli drogue afandeli combat tingana c'est moi ça kozala kwa azana munoko munene ka ndenge sena ezali moi sikizengi atanga soyi na sabana basi et c'est moi ça bon ndeti batu et c'est donc mutatula na poto lokola mona mwasi wana kofanda lo bakoma Wera ndeti na nini ndeti nga soyi basi basili na mokili na bali savon ke nga na bala mwana na Grace biso to tikeleka nga na mokili na kepe na somba ta munganga asulaja ngai ke na zo ta mwana na mbisi wala soki mbisi zoro poni bano ba omoluka ba omoko be polibo et donc bon ba bitele ta moni ba biloko mususu biso foto ndo ela bango siko pour loko za na posa ba yeba yo loko za na posa yo kwa internet o meki to ye Grace Mise alobi Weranson ayebi koyemba te fali pupa aleki Weranson na koyemba bato ba PCP raison bon bino ko boya ngo ali akoseli Wera makambo fala za camarade ya Wera hein camarade ça ne sa fali na Wera fali ya camarade ya Wera ça za posa tcha bata koyemba na fala tcha bata génération falit deti bana na biso aleka ba faire na koyemba l'équipe hérité na koyemba c'est bon mais Grace Mise ya na aza niveau na yeta aza camarade ya falit Wera aza niveau falit aza camarade ya falit ye soki Grace nkele wana ko comparer na fali ndenge nini a comparer Wera camarade na bango te na masona banga salité ba betaka wana bamona da elonga Wera ye akoma na niveau ya koloba ke Wera fallait leki Wera aza la sa même ye moko soki lo bona misa fallait ngako bete mbata Wera camarade na bango est-ce Wera koza camarade na bango de bazana fali so yebisi ke yo leki Wera abeto mbata so baza bango bala bete mbata na miso batino sa mo assemblée mais so ba bango bala pakole mbata parce que mona ndiko zo China danger fali olinga te ba comparer na Wera o comparer na ndeti nini na makambo nino bango basali o ba comparer Grace Mise alobi oso la pena mama Grace Mise Grace Mise alobi soki Wera beta Zénith fali pa beta Zénith soki Wera beta Bercy fali pa beta Bercy donc comme si fali azamona niveau moins likolo koleka Wera on a lobby David
eza problème te ele wa plata nzanza sali bor na eti ateka bambisi na ye ndenge bato balingaka kolia awa David Wembe pas beti bor mona casquette neti pe kaka abetaka ndenge plata nzanza asali mais siko kosentir que accueil et puis nakoloba ndenge nini et puis goût to biloko oyo balambele koza différent so ozwi Zénith awera beta so ozwi na oyo azoloba omona que eza différent omona ya wera eza spectacle ozomona makambo tout donc omona que chant ozomona qualité ya concert oyo etikala ti lelo soki na bar osengi botyelanga Zénith awera bato babeti bato babino ozo comprendre so ke lelo tolobele moko bato bakomparaka biso te na babiloko mo bezanga ntina papa na biso lwambo Makedi Franco ayembi danger na mboka oyo apesi banzembo ya danger na mboka oyo motikala mona ya beta basala oyo bato lelo batalingela kombo te mais bar nyonso kokenda te na poto so ibetelanga Franco bakotia ye mais so otangeli Zénith papa Franco abeta Zénith te so otia Olympia moto abetanga papa na biso tabulei ese papa na biso Franco abeta Bercy mais kende partout okende na monde ata kote baloba ngola o nani oyo balobaka obitiela biso Franco baotia Franco biloko tolingi yango wana batielaka biso biloko bato basala biloko etikala Franco presque chaque jour dans Angola, chaque dimanche, na avion, même na avion, avec Franco. Vous comprenez? Tu l'as vu sur ma solo, ils ont sur ma marasalo, il y a bête, donc tu sais, au bêta Zénith, tu vois, raison de n'importe. Maramboura a ça na Zénith, na colo Zénith, à Luka porté la plainte. Grâce à ça, ça va ça l'amitié, ça va ça le coup tout est. Singapour na ngai, Singapour na nga, tant ou mutu na ya bandanga ko bêta, faki pas banda ba Zénith. Faki pas banda ba Olympia et Zénith et Bercy ndenge ba mikolo na bayaki. Nga so na danger. So mutu asalelo ka mama wasala boleka ba, o plata asalelo ba parti ko mama na yana sale ba moko ya koleka ya plata. Poni yo banda ka wana kasi pa banda ka ba wana ti. Batebela to ba lelo mo sepela. To ba ngoni phénomène combattant et pesi ba lelo e bato bele lelo mutu makasi. Lelo ba combattant ba ya tango ezaki makambo pena ke no bato bazo beta ba salo ezaki beta salo ndenge muninga beti. Bakombata tango bayina makambo na bango wana makambo ekolala babiloko ebele bale roi de la forêt bazala na bacontrat déjà basale de France ba beta basala baminene oyo lelo la misu munition mona abetango te mais soki lelo yaki kostope mpona baphénomène combattant oyo eko mpe na tanke eleki déjà ba 10 ba 12 ans 15 ans 14 ans baministère bazobeta te ekomosenga lelo barelève mosu esalama obeta masolo basale kote wera azali wera beti double Zénith bango baza danger ba bete compté abi le compté pour ya zandumba so akaya meli drogue aluki mutali koma lalie ala oleka na te pas n'importe quoi na za camarade ya Grace Mbisi miseni na ngwa wengo ko ebisanga opela na kata maison mera ko ya pena Grace Mbisi apesa nzo talala mutada salite bongo nduta loko asala affrontement la léopard tuyo ko bagenga si font to si font aza nani salita moi ça zanga taille yo nyonso ba pesa kitoko pa moi ya zaka na ngote so tale bo olula ina taille te olula ina elongi te olula ina eloko mo akenda ko tasa sa mabele koma loko babalo ya mikio bana babete na Grace Mbisi oui babalo basala bo babalo tonto ndoko ba tondo sana ba chasser osana chasser ko tibila mbo sali babalo yana mabele te koma ebongo mabele ko ba kaki kaki onde nini okaya babenga ngoni kaya boise. Après c'est sénateur, aujourd'hui ça va double Zénith ya Werason, mais pas Grace Mbisi et compté. Grace Mbisi a le bien. Werason a sali l'autre côté na musique ya Congo. Oh le Werason mokimali bazaka na kati ya Congo ba yebi Werason trop. Donc ko beta Grace Mbisi a moni yango te. Ya c'est l'autre côté, ngana linga ba biloko bongo mutu moko boza makasi comme musicien moko boye koloba yango. Yo zo bana mutu ko Grace Mbisi moi c'est moko ala chroniqueuse moko ayebani aza reconnu ayebani pona kindumba ayebani pona mal réputation na ya zaka nango Grace Mbisi mais oui ayebani kindumba ya za simba micro ya za lokwa na ngola to bengaka mulera kabada wana donc benga wa bana ndo na ko bon comme mo we suse ya kasusu nde ko asuni na portugais comme mo wa basi moko basila donné azana pole ba do tchaka makelele na do tchana misaka bino moni kasali tamula ye ba ke lisusu te abunga azana facilité o ba ko tanga kombo na yesoka ko simba komba we bazeni tsana zo bongo we ba betango ye moko ba kofi ba betango ba jibi ba betango ko ba kombo ba yela ka komba we ka kwana so ba sali wana eza mukelo ba peke ya jiba beta ba faux sale ko fa beta ba faux sale wa ka komba ko we ka kwana ko bika na komba we ka ba ko remarquer on bala moko donc Grace Mbisi ayo luka base na komba we oui il faut ba tcha suka ba hoye ba yewa ba hoyo ka yewa. Et moi, ce que là, tu as coqué côté maman, mon nène le roi, mon bois quand même passe à repos. Tu vas noter en bas si tu as tout temps, tu as un bassi, tu as l'autre, tu as un bassi.
tangi grâce mbisi azana iloko pena ko pesa mbali soif ndenga zawana grâce mbisi na zabon akotikolo mutaka yo tala na soni yo tala peta ponga na mona mutaka na internet na mona kwa zabolo moko boye no mo mutu soka bengani milimo wabe na mona soko atika mutaka na internet kwa ndoki ana iloko pesa sentiment na ete alors mutakola na kibeka libu moko bazana ngotala don ebi nako chenengeni tanto ocha petit na biso ba CPI ya mboka Odile Manzaka ya ocha pena Odile Manzaka to che grâce c'est qui grâce kisengi c'est grâce c'est CPI pena ba petit na CPI Odile Manzaka lo mwana ke pota respecta ça ka 10 jours azongi mwana moi so akabela ba mise ba $500 na podium totangi pena ba grâce wana makamba kilelo to tanga kilo to mona Odile Manzaka Vita ko rappel ya boss Barita ya boss na katsa kabina asombeli biso plana mnena 80,000 kwanza na elobi nango pe loko te akati pe na moto ka chata bimisi na septembre otanga ba fo otanga ba fia kilelo ti otanga na grâce bi mwasi mwa kala ana na pama big gilet mikata kati big gilet na poto babwaka yango me yazo zanga ta soki 1 euro poisson ba big gilet mikata pola mapeka na ya se ya masasa soki ya wapi ne ah non, David, faut monter là-bas, tu retournes là-bas, d'autres n'ont grâce Mbisi. Mais par rapport à grâce Mbisi, oh il y a sali comme si ils ont organisé kaka moi statistique, a sali moi analyse na ye ya monique na makamunyo so fali azo sala, ou ga sali ngote ya mwana bia ba wera wana baza biloko te, oh wera icône alinya moko te, ba benga wera icône. Donc wera ze lokote fali kaka de, fali. Soki papa Michael Jackson a benga wera icône bongo mutu loko la grâce salité grâce Mbisi soki salité papa ya Michael Jackson aye bana ndaka wera fanda o mela ka fazo féliciter wera bi aye bisa wera obi ke yo leki mwana nga bien m'entend parler papa ya Michael Jackson aya meme exaucé na ndaka aye bisa wera son abi ke yo leki mwana amona batanga senga ba image ya wera ba tele ba stade ba tele ba makambo wera sala aye bisa wera ke yo leki mwana nga siko mutu loko a grâce Mbisi so balo bele makamba na répondre moi nga na fingi ende na ko répondre yete na fingi ana problème à infection ba infection na comme donc na éviter so na ko banene wana so grâce Mbisi donc jour à représenter mon balo à vivre na une année wana so ko na tiki koloba tala mbali ba fanda na yete aleki libula wese na munene na si donc yo ko kota bena ba kotona likolo moko ekoti siko moi ça bon na ina fandeli na ndo ba grâce na ko finga ende kwa salité mais ezala te ke wera nem la provoquer merci à qui m'a nga comme moi ça merci ke ndaka na moto ba la lika journée moto afungola makolo 0 heure akanga ti 5 heures zo beta éclairage yeko deux soir afungola obo yokolo le bia zaka ana ba soif moko levé na biso donc ya saka na te même ça wo misa zimwa so ke na ndaku na ye donc ok kuta tala ba benga ngoni ba kokombre wana nini wana biso to benga ngo ama oteka ngo ana ngo ba awa donc so senti ko moni ba pipino ese pipino beneza ka benzo mo telo kama so resanga mutu mama na bordel na bisayo donc mama na bordel ouais grâce Mbisi la sexy grâce Mbisi bon alobika oya moni ya poza aza muta chronique musicale donc eza ya sala souci ya mutu akenda kolela kena ko tala nani alalinga na hotel ala yaza ka balala kaye moso balala kaye moso balala yo mutu banda to yeba balala ko kaka donc yo mutu mobimba banda to yeba balala ko kaka lisolo muso beta te balalinga basalinga bo na batu kokenda kolala grâce Mbisi ya on beta maswali moi ça on dirait donc yeba na zone de mutakoti likolo na kata sandal donc koti mbala moko sa mena albeta atiki mama robeta mama mibali na yango beta siko masola musique beta masola musique te pona makama musique azala te akela robeta masola Brazzaville ko sala bien asala ba frère na ye bandeko na ye bazala kuna pe promotion to mona roga ndeko na biso to tambola ne pe bien la musique pourquoi pas qu'elle n'aura pas le beli roga zo lobela makampe roga zo sala roga to beta casino de Paris kitoko abeti kitoko beta mo plein roga félicitation ala sepela mo mbali wana na mona concert moto zaka na ba wata beta ka benga ba mo zaka festival rumbe zaka na nabenga ngo na gare centrale tozaka kuna na bawata babetaka problème babetaka veredi ya misi roga etia sukisaka natala joana ninga azobeta na sepela fort tobetaka boye kongana yoka nanga miziki neme kotali na live boye ezali première fois na mona kazwaka ta olobela bandeko na ye bandani baroga ye ka makambo bakongolais
Mama ba Congolais ndenge. Adi c'est sénateur par rapport à l'actualité ezate ka poto fanda pona grâce obi ke fallait pour babeta ilobi Nayoka ki. na Lyon Nayoka ki. au sentir rondeli. Non na sentir nanga eloko te pona mona eloko te na tali bete na mona ka na TV to na nini ta na fungoli na mona ndeko te moko bo azo présenter vient so bendo so na yembi na mona présenter nani oyo. Bendo aime bien. Hein? Bendo aime bien. Ah ça va d'abord bon chanteur. Aime bien. Aime très bien. Ah Samba aime bien. Samba aime très bien, on a de bon chanteur. Il fallait pour payer moko. Aime bien. Non, il y a un côté na tête na tali ndé sou ka ta présenter Montana. Montana aime bien. On a eu qu'à saler vocal. Maman, non, c'est vocal. Donc il fallait aimer mieux qui était. Nathalie concert na bitan na fungoli po journal lelo na la nka hérité. Yo beninga so ba 13h. Ko fungola fungoli Nathalie parti mon. Donc depuis lobby ne ba live ba no sa mana yo tali concert a validé. Na so budget. Et na tout le pekaka. Sikoyo. Nana na kanda na kata papier na ngamo lobe 500,000 na Paris foot. Siko na bando tala ma kanu sus. Non ni Mobutu. Ah non d'akeye donc n'aime que tout moi na kala mingi te. Les jeunes nous kotaka masola balabala et pour ça la bien a déjà par rapport à l'actualité pas ni pekaka de tout moni Karim Mokonzi Jimmy Belau bazo potana moni on ndenge nini makambo na bino na mso ba vie privé na bino bozo bimisa ngo na réseaux sociaux comment tozo sala réseaux sociaux mo bien toneli na ko conseiller ba boss na biso moni mbongo eloba na nyonso so comprendre. Là, ça, ça, dans le rolling, moi, ça, danger, même si moi, c'est moi, il y a pas c'est là, tout comme comme ça, danser par les nénias, ça, danger. Il y a pas ça, mon ami. Moi, sinon, ça va, ça, on a photo, moutakala, na Facebook, ça, on a vidéo, moutakala, ça, danger, tata, qui sing. Ah? Mais oui. Voilà, dis ça, c'est noté. On a solo bat, on a solo bat. Bah, sinon, ça, tout le monde a un souris qui a vidéo. Comment moi, ça, vidéo, du mar internet, il photo, moutakala, ça, qui sing, à Zandumba. Oui, ça, qui danger, n'est pas publié, écoute, pas publié, c'est quand on a un rwando, un an, il y a quoi, tu comprends? Si quoi, net dans une net, banani, boss Jimmy Bela, cette chaîne m'a bien, ça l'a très bien, ça a qui nous malgré tout, non, on a de chance n'a été, mais ça hôtel il n'est solo là. Mais si quoi, on a le baramakamo, oui, mais que côté n'a aucun retient l'icolo, l'objet peut bêta. L'objet que sonner ma paix, parce qu'il n'a pas pour l'ocani, il faut pas se rappeler, tant qu'on va bien notre boss, on va bien notre patron. Nga net nga na ko défendre na nga mingi, tem ta ko défendre ma kama mingi za ba ki sinzo rambalia rambo na non, et fait on a acte on a se poser bongo. Et ça la bien na bango baza banani to ba mécène. Baza bato bazo soutenir art na biso. Vous comprenez? Ce ko batala ka bisika ko tchaka lokolo. Sentiment ni ne mema ki ekuna. Sentiment. Azana oboga, asimbakala katamba na bakara bien. Dernièrement ko tezaka jour na ota ko sala émission na émission na Mathieu Bonche. Nazo zonga bango ba kotina bango concert à Ferro ezalaka na avant akini robeta double Adidas. On sait moi betara na agua plage na limité monaye mon ba petit bien mutu so za na la faut comme maintenant na mutu na yo tambola na petit moko boyo créer la kara kenda ko lukilo so za mutu ba petit okei ata ila rayo ko kutana bango na nzela ba ko se petisa yo et non comme ko kenda ko luka ba tu moko bi ke kotona to chabi ko lobe ko péter lobe ko beta yo moko linga kyango osani. Comment peut-il organiser net nga vraiment na sala ngabo net nga na ko beto li solo moko oyebi lelo petit wana Karim po lelo mama kelele internet bo po biso to bada to oyebi petit wana na ko makama ba internet se banda te nga tan production mo esala maka ya JDT masala nga benisa na soyo sira na soyo JDT ko beta na so wana petit wana alandaka JDT petit wana Karim avaya lelo ba fabrica sala ka héritier. J'ai des temps passés conseils na misu na petit na na place ko tambola na bana base belé ko na kala ko sala ka bakindumba bani na vrai boule comment communiquer bien non ça na ngone ninga de makamona tabi ko on communiquer ba yeko la ene ka sala ka esprit ka koti so ba de retour de question le lobe ko sala na nenga ko maka communiquer on a beta ngo so ka hôtel émission a ko ba mtolo makamaso wana ko tazo kanga mananga be nganga les grands producteurs mais na kala forme ya mutu ko to na ko kota likolo. Comment on va faire un peu de chine? On a une idée dans un chine de les grands producteurs, ma masse, ma Gladys Bouti, ma combo dans autant à bien. On a le loi, il y a pas fabriquer, c'est héritier de l'OP, à l'Okaba, en Zélande, il y a un désert où on est comme un peu.
Donc il faut koyeba ka place ya kocha lokolo ba bino ba tozo benga lokola ba mécène na biso ba mécène na biso azaka soki kombo kaka yebani azo kipete bu na eba no baleka kana ndeti ba yambaki ye na basarato la kaka bana no ese bango na chengo 2500 bo futa ba transport bo sala ba ko filma yo kaka un jour ba ko sala montage dans le ba propos moi na Karine azo bimisa na ba TV avec bimisa zo sala mais c'est grave mais ce que tali ya lo bagi na ma kama mabaya mabete ozo comprendre c'est azo senga c'est ye bo na boy na boy lo kongo pe si c'est yo boy ki bongo zemino zo kango ndengeni ah oh malongo la zemino parce que mon boy abebi na poto boy na bokasa bongo la zemino eti te mo lobi ko si so boy ki bongo tango kote boy ki na kati ya makolo ngulu différence ni eza na kati boya ko boya na kati makolo ngulu boy ki boya ko si so ko kosa batuke aningi na sise na boy vous comprenez et puis mi ba nini kuna kutu donc akata na ba malike kari ah mais là ça ba ça grave mais faut yebisa ka ba mécène na biso ko ba yeba bisika ko tshaka makolo ako tshaka makolo partout ti na bana misusu otala ka be mono ndaza be si ba loka na famille tala ka mutu ye mo ka zaka de verger na la zamba akola fazer donc jusqu'au muta bongo bino mo pesa ba confiance pas défendre ça ba to ba lera na nsimbo on ba kisi zo ba lera ba mon ade chapeau to chité na biso ko na journal lelo surtout médiatique il y a CLE surtout médiatique il y a CLE Adoucha CLE très catégorique contre héritier Watanabe pana wenge kaka ba poto na makasi komoni mabongo neni komoni CLE na bana nyonso wera abimisa na vie to aza motema mabe pe jalousie c'est CLE hein na bisa CLE aza motema mabe pa aza na jalousie moko mutu akozwa idée ah CLE mutu yende mutu apesa kutu ba passe ya nini ya kopesa passe na héritier ya nini afanse héritier bogole lokuta faka filma yango ti afilma so le héritier wanga na za bimisa yango olamu nyonso lelo yazoloba ke o héritier aza ye makambo nyonso héritier asalaka se ye ba esprit nyonso wana héritier aportaka eza ye mais soki ezalaki héritier aportaka ba esprit oyo osalaka héritier lelo afandi ti orchestre na Kinshasa osala orchestre te héritier lelo amema bamise na poto oyo mima emise na poto te héritier lelo osamaka madanger na misika azodefendre biso yo osalaka yango te lelo nini yo koyebisa bato ke héritier aza yo héritier boye na boye se lelo aza mutu moko boye ndeti nga kote na nga donc nalingaka kutu makambo asele yo ti pour premièrement non ndenge eza wana soki otala omoni bahéritier soki otala héritier na départ na ye mpo naka entourage ya bana na mabe ya bakarine wana asalaki ndeti aboya le roi de la forêt mais ezalaki kaka mpona mpifo kaka ya orkestre ya héritier soki otali bien asetaka na biso mingi esele yo ti lelo donc soki alali alamuki ameli biloko namelaka alamuka bandi kotake oyo obinga nazala na kana natala émission moko boye c'est le azo parvenir koloba te nga lelo soki na dédié carrière na nga na dédié yango na Adolphe Dominguez pe mutu asalanga so natali nanu mutu moko boye c'est le premier poto oyo amemai na poto premier concert bato lobi ke bala miso ya mindele babelaka miso bandola asupongi te ndeka bamona forme asele oyo amemelaka ye siko tala sikoyo mutu ya malamu oyo oyo asala ko série wana na BCBG bazwa te c'est le ayaka lokola mbengu ayaka lokola mutu batya na fiche pepe kale aya makambo ebele so osimbi na maboko boke pena na jardin so bozani na jardin zoologie botelemi ne pena boma pena bamakako mpe babeti maboko ya wana seleo mais tala ndenge aboyaka alobake akodedie nini carrière na Adolphe Dominguez osanti bana moko bo motema mabe donc lokola na musique soko oleki héritier na bandako oleki héritier na makambo héritier babo yaka kokota esprit ndenge héritier akoti afanda na kini héritier na orchestre na kini avoyagaka akendaka poto na bamise na kini asalaka makambo tu ya oyo ya musique azodefendre couleur ya wenge yo defendaka biso te yo kendaka nde kosala makelele soki ofingi fali oye koto okritike mutu boye ozongisi boye biso tona poso bato bazodefendre biso na miziki o miziki asele oyo kango te miziki asele oyo kango te mi soki ozoba mi donc mi wana ozoba lokola obanda pluriel to bata iziki oyo miziki ndeti esele wana na banzambo batili oyeleki héritier oyo kote ana nzembo eleki bm héritier po bm ti lelo ekanga etikala euthanasie yo mateka bana babebana na moto ayembelaka nzembo ya nzembe punga
oyo ka nsuwa taka na ko luka nzambe wana pe bimaka image pour la misusu ba yemba ko pe kaka na muto oyo apesaki bilengi na nzembo na eza nzembo ekana loba mama benga ninga wana nzembo kotika biloko wana soki moninga azosala makambo eza bien moninga azosala makambo ezobakisa implice na esika bouta félicitation betele maboko asala leki même aussi pas ya héritier Watanabe à reconnaître que oui c'est le hasard mukolo na ye aza eni ayamba ye héritier pas la peine à respect avec ça héritier boyaka bango le bas c'est le héritier c'est le hasard regretter au moins émission héritier les kabi que c'est le master nango talango déjà to héritier les kan émission kabi faire master nango yo do so talango to le big Serge Mabia la master nango do tala héritier c'est la mission bongo lelo bazolinga bapota héritier bazolinga bapota héritier buso bapwani yeso azaki selo azaki lokwa héritier lelo mafinga awera na nzela so selo lelo azana makambo lokole héritier mabetaka bato ba mission musu bambata na nzela lelo nzamba apimeleka yango wana pa beke o so bapesi ye donc bato bazi problème na vie aza très orgueilleux aza mutema mabe donc aza ndoki batika héritier asala vie na aza mwana mokie o biso tozalaki na ya suka na kati ya maison mère azopesa image na biso azosala makambo na ye ya danger oyo ezosepelisa bato oh papa nga lelo so problème yebe na bengi héritier osoutenir nga sele osala ozokota tozoloba na bato bazodefendre orchestre po biso totikala bandeko na bango ti bandeko na biso lelo bazwa eya loko ati lelo ndeko na famille azwa solo problème tokeluka eti so ndenge tozala na ndeko na bandeko na famille twana bafere bazwa tozala bahéritier bazwa tozo bafabricas bazwa selo bazwa selo azwa te selo ndako so azwaka nga fa na poto ta nga fa na kina sala makambo afana na poto pona facilita mondele po azwa te ngo basali eba question na minute okutana bango mibale problème ekwelo muto osa intervention muto tso selo ne héritier so beaucoup na ye so muto résoudre les problèmes na yo muto ko sala mbango ko sa héritier batika héritier aza mwana moke problème na bango ezaka so asalisa so bazongeli héritier tata bazongeli héritier batakaka ye asala bango nini problème héritier ngana na tana biso moko azomanke bango héritier manke bango bien mutu akoloba vérité te bino soka mutu alobi vérité alobi mabe mutu so alobi bandi koloba makambo ebele okutu bakopine na ye nalakisa ye bandona na bakopine na nga nazwa na tia video makambo tosala na kopine wana eza ni kiyuma ese kopine yango héritier bala yo bala ye bososo ozomona mo bandumba ye moko andola na héritier même c'est héritier ando kabile mbongo make pana oyo zo kabile la pana on dit ba mito ça la bien te oh boni boyko donc makanda bana ba mission msuna comme ça là toujours msoma na ngolo makamba salite ale mtema mekiti même c'est vérité oh maman ni na leba makamba salite pena ambassadeur aneni non oh ambassadeur police oh bino ba makamba police mais ça makamba ati ça sénateur kita tosisi na biso moi conseil pour na sele conseil ko sala te ko ayokaka te aza matoi mangongi akola bongo nino kolo pour na sele atika héritier kimia ya za mukolo nino kolo pour na classe musique la chercher eloko na kolo bana ye ndaza wana to na ye ya kindumba ekiti nda kotelema na ba prince na butu kindumba ezo simba lisusu tatika na kombo awere kozongisa ye teke mibali balinga lisusu mibali to ayebi ke aza ya kotokoka na se aza mwana mwasi moko baza na basoif moko eza très aigu donc ndenge aza wana soki alali na mobali soif ngoli makolo 0 heure akanga 5 heures donc atika kombo ya wera mpo mutu akoproche ya kozala lisusu te mpo nde baza wana bamibali tu babaya ye aluka na mobali oyo lelo akoyokele mawa mpo ndenge aza na sokende deja basengande eza ndenge azomona ye kaka mais oui aza mokolo kolanda ye te ana tatouage ya lipeka awa pene ya mama nango afi na ye abota mwana moko boye aluka ameka kopesa éducation na mwana wana ta ya kosala makambo wana eza lisusu te ntango oyo toza ta moko bofo moto aconcentre asala makambo na ye ntango ntango tozalaka pembela ya misien okufaka ya bongo bakundi yo mpe kaka bongo toza comprendre te mwana mwasi moko alekana amelaka whisky na kopo te na molangi so moto abongo eza pasi ya donc David mokili ekomi na suka foto wana obanga ebona bato nyonso batali yo bote na batutu nalingaka batutu oyo balingaka kolanda nga bao bapesaka nga bamerci na mosala bao bafingaka nga surtout bao bafingaka nga nde nalela bino danger nalela bino fort ntango bofingaka nga na bacommentaire félicitation bocontinue mpena bobakisa vraiment ekosala bien quoi donc mbote na batutu toza na bango sur place epuis namoni wana non du premier Mobutu ye azalaki na biso azozonga nde mpe déjà Kinshasa donc mbote na ye place azali epuis namoni bongo
Steve Kulumbimbi balobi aza bongo na Mbanza Congo musala nde memi quoi donc aza na Mbanza Congo bientôt akozonga pa ndenge olobaki déjà que retour na yo fotala masolo ya fotala kaya masolo ya balabala ya David Wimbe donc Steve Kulumbimbi bazo voyager net na film donc kuna eza nango te ona kota retraite na matangomba na kotisaki visa ona sala boye rien fini pasteur kuna to bundi na pasteur coup de tête pendant n'était coup de tête ça bien lobi na tongo visé du donc kuna donc il respectait kaka maramba koyebisa yo pas les génies nazo benga les génies Steve Kulumbimbi visé loko pamba quoi donc DDC Aigle Nomi Poutou na kata so DDC Aigle DDC Aigle Nomi Poutou on est toujours là donc mbote na place aux ali donc babi na benga les patrons silencieux donc montache ba empresa na kata so donc bazo sala bazo ba misala DDC Aigle Nomi Poutou sans oublier boss Lilwen na kata so et puis na moni bongo moi na liboso mama tikela biso koko maleka prêtre mate bila simanda kuyeba luwage na wenzete maman monzo lumière congolaise toujours debout maman monzo azawana et puis na moni bongo ya Willy Pessel ba binef amundele yeso bua ki pinda bo so beti ku de tu fais kota donc moté na Willy Pessel nef amundele et puis na bo bongo na minute on na kata roi Serge et disa Serge donc mutu tu azana posa sombela mba kitoko mutu tu azana posa somba kabelo kitoko mutu tu azana posa mafuta kitoko mutu tu azana posa balongole ba tampo balongole ba nduta okoma pena nzoto soin donc Luka bongo maison MLC chez Marlène Lopez cosmétique donc bako soigner yo bako sala makambo nyonso oyo bana basi balingaka quoi donc nayebi ke bato susu bosani tukutanga ba kombo sans oublier FCC Mobimba pe lisusu ambote na bino donc Grand Ben Willy les Gabonais donc Gabonais du body Ben Willy les Gabonais donc parle de Santos guerrier nayebi ke bato zo chèque bazo tia ba numéro na ngati leo na zo chèque te parle de Santos guerrier faut na zo chèque na ko montana ngako parle de Santos guerrier et puis body matin de l'Union européenne bali boteti na poche malgré tout maramozo bisanga na zo mona na ngate body matin de l'Union européenne donc boteti na poche donc FCC Mobimba na pesi mbote et puis nous avons chez Plata Nzanza Roi 14 babi musika tena passadeur ya Asa donc soki passadeur attaque donc soko ye awa ozana posa ya commande ya kotika commande na yo tamusa bana tamusa libota tamusa famille pour ya kolia pena biloko bio ndenge mo bat balinga kolia donc na suki na ngawa na mi ya kolobeza te mikolo mingi tozaka chaque dimanche chez Fatou Bo a vida avec Mbangu boya vraiment ba réunion zo sala mapona soirée na biso et autres toujours préparé à tous ces pays ici-bas, donc bientôt merci David Wembe, l'invitation, on est là toujours, check, toujours. On est là toujours, nous nous Mobutu, donc baisse-nous donc Zalara, David Wembe, et pour ça la bien divine Mukuna, donc beaucoup de Masola Balabala, Rita Ora, la boss, Kabinda, donc vous allez Zalara beaucoup de Masola Balabala et pour ça la bien Patou Chigal imbattable Kota Masola Balabala Zala Canada Fide Wimbe et pour ça la bien pile le top d'âge pile le top na WhatsApp maintenant na landel na ngai na landela ngo pile le top d'âge donc na noko na biso qui international fiscal les députés fiscal totalata bilamba feti na wenzi baloka bilamba wana bakendele ba feti fiscal les députés kota masola balabala ekosala bien de champagne on zela ba peine na yo de champagne on zela pena ba peine na yo yebisa empresario Lushkai mutaza na mot de passe, il y a les étoiles, il y a des champagnes. Abenga masola balabala ekosala bien. Tous mon gali masamba elombe donc bobenga David Wembe ekosala bien donc ba popo teni oyo ebimi na munoko Adrisha s'engage que Adrisha etalingata ne loko. S'il vous plaît, la bateau botaka ba commentaire bolimisa. Mutalobe za ye ngate na yambiye. Masola balabala na lingaki na epenge loko moko boye par rapport na ebité non di edenga masola balabala eza chaîne commerciale donc eza normal toko makana niveau ya ko sala analyse na messi le banzadio et toko maka aussi na niveau ya ko yambaka mutu aye ko défendre musicien na ye
donc on a dit chanter de Fanny Beto ça la analyse s'il vous plaît tout ça la analyse na Adisha aye pour défendre Wera Sol donc ce moment il y a mis mutu mususu ezapo na ko sala analyse tout ça la ba analyse na Messi Lubanza donc ça ndeko défendre au plus moi ba point moko ko finga ngana linga ngote poto linga pe ko finga te tout ça non contre bato ba finga ba biso bina to finga te donc faut tenir nga rigueur te na bato bozo commenter bato bozo ba ke boko zala sous abonné na masola balabala te boko se désabonner bo sala ngo penda te soki boyoki message nanga moko ndenga salaki mo message bon bo sala message wana eko sala bien chef trésor Mbenza na kata lufu wana na DG chef trésor kota masola balabala kota penda masola balabala eko sala bien donc on est ensemble avec vous ciao.